patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bino nyonso bayibokolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino nyonso bandeko boyebi kolanda biso bongo na libanda ya mboka na nzela bongo ya internet tokanisi lisusu ndeko na biso kadima mukendi kuna na Dubai tokanisi ndeko na biso Bojo Kongolo tokanisi mama na biso mama Kaba kuna na France tokanisi mama Milolo kuna na Allemagne poninite ndeko Mwaila tokanisi lisusu ndeko na biso Songe Arnaud kuna na Manchester kimia ya Fumukimbangu balongo pe bankoko ezala na bino pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission na bino Baindo Bolamuka yei o mabota mabino nanti na be moko ya koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azena kotambola na kozanga be conscience alelo eze ya koluka te fulu esangani na restaurant moindo aze kolia na fulu maternité esangani na fulu bahôpitaux esangani na bar hôtel esangani na église inconscience moto moindo alei bisuka ya dendo oyo telelo atikala komona na ino nzoto na yango te tango bango baliaka ngulu tala esika batindelaka makoso lelo na basouvertement ya tombola basoutien ya tombola baindo baze kowelela yango na ngambela baze kowelela yango na zando ça fait mal baze kosala pasi touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi po nini souffrance ya l'homme noir ezebeko bakema ezebeko s'empirer po nini mpasi ya moto moindo ezebeko bakema ezebeko koba ezebeko vimba pasi ya moto moindo lokola baze kotia yango levi bato na bato ba interprétango na lolenge na bango ba soi-disant basali ya nzambe na christianisme balobi temps de la fin yezu ala kaka ntango ya suka nzala ekokoto maladi ekokoto yonso ye eze kolobama na ba église yeze awa na Felika to pe na République démocratique ya Congo ba politique ba jouer pe ya bango lisusu eteni bango bakomoloba soko peuple congolais aze konyokwama soko peuple africain aze konyokwama po ba dirigeant iye basé na bibonga basé motema mabe esenge na bango kolongwa po alors bango basusu bakoto po balongola bongo moindo to peuple congolais na pasi bato na bato kuna pe côté ya islam balobi lokola ndambo ya bato soko une grande partie ya bato basé na christianisme yango wana pasi eze kokoba esengi na bato kokenda islam po kuna nde na islam eze tokoloba soko religion universelle kuna nde sika kimia ekoya kuna nde sika abondance ekoya côté
te mosusu balobi elakemaki tokokenda komona bolamu be na lola na paradis. Moyindo azali kotelengana toyebi te solution eutela wapi. Bref, bato na bato neteni baze batrubie souffrance ya l'homme noir na eteni oyo eze kosepelisa bango to kopesa bango raison. E biso toyei mpe bangunza soko moyindo azali konyokwama mpo ayamba bonzambe. Religion africaine sikoyo alobeli lolenge wana. Tokomi soko na ba tendance mine te to mitano. Soko tozwi ba religion importée yekota bango misato christianisme, islam pe bouddhisme bango koloba ba pesani ba mbeba pasho yo po bato christianisme nde kumbaki pasho yo po islam pasho yo po bouddhisme ba politique ba lobi pasho yo po ba bakota baze ko sala malonga te biso soko to ingeli to ko sala makambo ya malonga. Et religion africaine asangisi bango yonso alobi pasi ya moyindo ebandaki uta mokolo ayambaka bonzambe ya bapaya. Baindo bakelaka baindo basalaka tobelaka toniataka basende ya poison na zamba basi babotaka toyebaka komisalela biye biso tozalaki na yango posa. Tozalaki na ba aide à coucher ba sage femme biso tozalaki na ba aide à coucher zete biso tozalaki nde na ba sage femme. Lelo mwasi akei kobota soko ajongi aboti na kimia. D'abord yango moko tango azali kolongwa ndako kokenda kobota eze prière sujet mobimba ya losambo. Bato fo bakila bilia bakila komela jeune sec po mwasi akei kobota eyebani te akojonga to akojonga te mwana akojonga to mwana koya plutôt to mwana koya te. Oyo na bankoko kobota ezalaki seconde babaloki kaka na sima ya ndako to babimisi babali libanda kaka na kati ya ndako seconde inge mwana aleli. Césarienne te ezete na bankota na biso. Mwasi akoyeba kobota na voix basse. Politique ya coup d'état eyei na ba religion importée. Rwandinga nku tango alingaki a se ressaisir sima ya ko comprendre que tango andimaki kozwa baptême de force spirituelle bankoko balongo batikaki alingaki a se ressaisir ndelo poso pembe ba utiliser mvemba ndinga. Empoisonné tata na ye pe afandi na bokondi coup d'état ebandi oyo na bankoko na biso na bonkoko na biso bokondi eze kopesa mela kolandela bilembo bato ya mayele oyo bazali kotala etamboleli ya mokili kozwaka na molimo pe kokomisa na mosuni bazali kotala tango ye kolandela circuit kolandela circuit solaire kolandela cercle vicieux ya mokili ntango ye tokomi ezali kobalana na elembo ya intel. Au nom du christianisme yonso bebi lelo pasi soko tozwi neteni ya politique esika kanyeze kozokisa mitema ya bato balobi politique lelo soko peuple congolais sika biso tozwami bazali konyokwama so parce que président Kabila
aze rwandais, génocidaire, a violé constitution, a organisé ba élection te, yango wana passe eze kokoba. Ingeta toze ba congolais. Toze ba congolais. Pasi ya Congo, pasi ya Afrique, eze ya koluka te. Pasi ya Afrique, pasi ya République démocratique ya Congo, pasi ya Baindo, eze ya koluka te. Moto mosusu alamuki na tongo, aze na gene te, aze na kokila bilia te. Kasi banda tongo, te pe butu 21h, azwe bilia te, azwe pe mai ya komela te. Na mboka yetonda nkita lokola République démocratique ya Congo. Naebisaka bino bakulutu na biso ya mbula tel lelo bakodefaka mapa ya 200 francs. Bakodefaka mapa ya 500 francs pe akomi kokima mpo ya nyongo ena. Na République démocratique ya Congo. Lelo libala eze ekomi eloko moko extraordinaire. Alors soko moto abali même na famille eze supposé esala bango motema likundu. Akomi na misolo bongo abali ndenge nini yozo sakana na mariage po moto abala, mais il faut pasi maki toliki, pour ne pas dire maki plusieurs nango, singleton nango liki. Eze kobotisa conflit entre locataires na propriétaire ya lopango bayer to bayeros na ye. Liki. Asa moto alolendo, surtout soka ze ko kalinga mwa ba maki wana ekutaka 200. Jalousie ekoti na mitema ya bato. Souffrance. Bana ya ba 35 ans, 36 ans, 40 ans, 45 ans même. Lelo baze bana. Baze kokoba ko vivre accroché à ba parents. Akoyaka na mpoko akotuna moteke epai ya baboti. Sans gêne, souffrance. Bato mosusu baze kolata otali sapato lokwa lokoti na fulu lokwa moto aliboma je liboma te azo juste. Mais souffrance akomi na suka. Akomi na suka. Lokola il faut se couvrir na makolo na nzoto. Azwei soko eloko nini oyo ye moko pe moto alati azeko eba ntina ta azeko eba pe lolenge na yango te. Mais que faire alati kaka. Souffrance. Bato awa na République démocratique ya Congo mpo ya kolamba loso fo vimbisa mabundi poloso evimba. Moto azeko tia loso na mai avimbisi mabundi. Soko ti bongo loso evimbi. Ça fait mal. Souffrance. Moto mokolo tata mokolo ayei na restaurant ya bato alei na sima kosani kopike crise. Souffrance. Mokate esalie te aebita suka wapi na kokota na restaurant na commandé mais na ko créer numéro et a créer numéro mais simbite ba beti pe tata oyo. Souffrance. Bato bayebite basalani.
sika wato kenda ndenge na meseni koloba to sombitini ya makanisi na bino bandeko boze kolanda biso to banda na ino kosala analyse souffrance bato kodefa mapa bato kolamba chakula imbwa na loso na soko ndunda na mafuta na soko nyonso bizeuzeu kotia mbala moko na nzungu na bato kolia shadow polelo kwen yonso koleka na République démocratique ya Congo malewa ba restaurant o ya balabala ko po bato na bandako bakolambaka lisu te soko balambi fufu na ndako pona kokima babula restaurant za kamoke me madeso pondo madeso soko na nini ekosomba mela libanda na mwasani bato bazeko kabola sala makasi na fufu okolandisa mai esala beton armé na libumu kasi soko toko tunana soko tokolobana étant ba congolais étant ba indo étant bandeko bana ya libota moko touti na nkoko moko ya mwasi nkoko moko ya mobali biso ba indo banso souffrance ya lelo est vrai est causé par le président Kabila. Est-ce vrai souffrance ya lelo est causé pour le président Kabila zé Rwandais. Nabi ke waneze bisika bolingaka te ba indo bolamuka esimba. Po biso yonso il faut clouer le chef de l'État. Pour biso yonso il faut clouer ba politicien. Pour biso yonso faut le langage moko il doit partir sokopé il sera frappé na ebité. Kasi tobo sanakate biso to meseni koloba moto akwei na nzeta mbila na tongo apesi bayeba koya na midi mayele soko molili ekolongolaka somo ya ebale kasi ekobakisaka somo ya cimetière bana maindo na masese lelo banso tokoki te koloba be langage oyo euti soko dans le néa eye s'imposer biso yonso na baye ya mayele na bato ya molimo totelema likolo tosima ya likambo wana to appuye non non eyano ya mayele ezwaka ntango po ezalaka na wi to note ezalaka na vrai ou faux tolobi bien eyano ya mayele eyano ya bwanya ezalaka par oui ou noté ezalaka na vrai ou fauté to fauté eyano ya bwanya ya mayele ezalaka na ndimbola soko eze oui ingeta oui yango mpo soko eze non yango mpo koloba kaka te moto ayanola oui to moto ayanoli non esuki te tango tozali koloba génocide tango tozali koloba souffrance ngeta tosala machine à remonter le temps soko tozwi cimetière ya Gombe euti banda époque coloniale cimetière ya Gombe ezalaki ya bango baloposo pembe na lolenge un peu plus tard ekokoma ya baderive na bango ya bazwi mais l'époque coloniale tango wana ba cimetière ya indigène ezalaki mine cimetière ya Kabinda esika lelo batongi ya cimetière ya Njili cimetière ya Kimbatike
Soko to bandi même en 1960. Soko to zoi te to cimetière ya Gombe te 90 de la kate. Mbetseke ba libéralisaki lisusu ba cimetière yena ya kala bako ba ko kundela bato. Mpo nini neteni ya ba indigène mkufa ezalaki na lombango rapide bato bazali ko kufa lokola soko soso ezwi épidémie côté moko cimetière wana ezekola la preuve ane cimetière ya Gombe lelo tango balingi basala mausolée ya mpo moto akoma na degré ya kokenda kolokota bilia na fulu. Po moto akoma na degré ya kokenda kolokoto bilia na fulu. Boyebisa biso soko souffrance ezete moto kolokota bilia soko souffrance ezete moto kolokota bilia. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Phénomène bibamba nzungu. Phénomène bibamba nzungu. Bato balingi batia nzungu na moto, nzungu ya kotoboko, esengi batia bakanga yango na matembele. Bandeko bayebi. Babambi yango na matembele sima bati na moto. Bato bazeko kenda etelo kelasi makolongulu. Ba mariage salema na bane 50 quelque makolongulu. Mwasi na mobali balongani kasi baze makolongulu. Ba mariage salema en kilote na kwaputula. Ba jeune fille vers les années 60, 70. Bazé kolata mama tongelanga litaba kimbundi ya mama kati asalelie mokadi. Il faut qu'on se le dise. Tolo bayango. Phénomène Salomon. Bato oyo bakolalaka alors na salon. Bato bakolalaka na salon. E bandimbola nini. Bato kolalaka na carton etoko. Lelo mwembetu ekomi eloko normal. Lelo mena tango ena kiti kwala ndembeto ya ntina. Na banzembo moko nkoko na biso lotumba ndomanu na loba yango misombela mbeto po mokoloko wa soko zena kiti kwala ebembe na yo koyoka soni. Tango mosusu chancelelo ba chapelle ardente comment ba catafalque ezeko kosala mosala na yango. Bato balalaka na kiti kwala awa na mboka oyo. Eze souffrance te. Bato balalaka na carton basi na babalio esi bakoli baleki âge ya puberté baze kolala na salon. Tata boti bana zomi na ndako ya chambre salon. Ndako ya mabele ezeli lelo na lingwala na barumbu. Bandako ya mabele ezeli lelo na lingwala pe na barumbu. Ezeko date avant indépendance. Soko bazalaka malamu. Soko souffrance ezalaka te. Moto nini akoki aluka alekisa bomoi na ye na bandako ya lolenge wana. Batol eze batono bakata nde batie batol. Soko souffrance ezalaka te. Ntango wana soko kei kozwa traitement
oze kozwa ba piqûre ntonga ye bato bolio na tongo bakotikala kotokisa batokisi mpo yango kozwa lisusu na pokwa bato yonso bayebi bakulutu yonso bayebi seringue o bakopike yo bapike na tongo batikali kotokisa tokei na yango otokisi wana ndeze sterilize mpo ya kozwa yango na mpokwa awa na République démocratique ya Congo. Bana kelasi baze kokenda etelo na sachet ya sucre ati bakaye na kati. Sachet ya sukali bati bakaye na kati. Tanto kilote na ye epasuka. Azeko kenda zeko zonga awa na mboka oyo frigo ezalaka na yango te kaka na bane 70 frigo ezalaka na yango te soko moni moto ya kalina baye baze kosala na kalina baze pe kobima lokola bato ya mbongo na basite ya baindigène po baze koya na bavelo ebukana po baze koya na bapupe bana ya popi ekatana maboko to maboko ebunga baze koya na bilia iye etikalaki na basani o kuna tikaki mwa mosunya tei na sachet o atikaki loso na madesu aze koya na biloko epotana esala déjà mélange po aze na basachet mingi te biloko nyonso eze kotikala ye aze kotia na nkutu akokumbela bana na mikuwa boko kende kolongolola yango kuna esika bino bokolia eleka awa mais lokola biso bakangwa yei culotte fongoli maboko ça s'appelle yonso communauté internationale de partout bato yonso na bato banei basusu moto yonso neteni age oya simba finance oya simba sécurité oya simba lelo aze homme à battre lelo alongwe même congolais alongwe même mwana ya musée etumba ya est soko 7,9 millions de morts lelo ekomi président Kabila Kabange responsable nango ingeta biso tolobaka toze na tango te tobatela président Kabila était individu ni mon père que membre de ma famille azel lelo na pouvoir nalobi bien ni mon père ni un membre de ma famille bosembo ezena ntina te batie yango toloba be bosembo lokuta ta soko kotia malati kolumba be solo nango be ya lokuta de kosilika isamo ino pamba kakaka bongo mboka kaka boko vimba na kaka la biso poto solo la po ngai na bino bandeko balandi bakabela kaje moko ta mosusu na ba forme ya bokeseni tolingi bolamu ya tolingi bolamu ya samino soko na zeko bundela Congo na zena kati ya christianisme bako manipulenga po molimo yeze na kati nanga yango molimo yeze ko détruire République démocratique ya Congo pe Afrique soko zeko bundela oze moindo obundela ka Afrika na yo ya baindo oze na islam okozala traître okozala facilement manipulé mpo molimo yeze na kati na yo eze molimo ya bankoko na yo te eze molimo oyo eze ko luka mpo ya libela baindo batikala baumbu. Idem avec le bouddhisme.
idem esengi na bato kodzonga mpo nini souffrance ezali kopersiste. Souffrance ezalaki na tango ya président Kasavubu. Boyebi mikolo ya suka ya bomoi ya président Kasavubu asukaka ndenge nini na bomoi na ye. Soko akomaka même na niveau ya kotambusa masanga ya mbila na velo na ye, c'est-à-dire il ne te plusieurs azalaki malamu te. Donc souffrance ezalaki mpo nini politique ya kokombolo oyo moninga asalaki yo tonga obandela fondation na yo oyo akoya akoboma pe fondation na yo po ya banda ya ye. Mpo nini? Mpo ya nini ba compte rendre soko mokonzi moko aingeli alandeli na misisa ya mokonzi ya lekaki aderacine na kombo na bizaleli na baba omo yonso eli mwalelo lobi mosika ba effet woneze ba effet bankoko baloba soko mwana ya soso afimbi na nzungu seke mama na ye azena se. Mpo nini de génération en génération bati ezaleli moko facilement bato fo basatakaka na bakonzi na bango, facilement bakonzi fo bazalaka ennemi ya peuple na bango, bakoki koyoka mawate ya peuple na bango. Mpo nini de génération en génération bakonzi yonso ye bakoyaka bazebe ba égoïste, bazebe ba égoïste. Raison pour laquelle moto akokite kolanda politique ya Mbuta Lumumba. Moto akokite et vrai politique yango wana. Vrai politique yango wana. Politique oyo koluka bolamu ya peuple congolais, ya peuple africain. Yango bamboka ebele ba immortaliza Mbuta Lumumba. Nani alandi politique na ye? Moto akolanda te bato yonso baze wana pona lokumu na bango, pona kolia na bango lelendo na bango, bango lisusu bayei ko esclavage biso. Nzoka soko lelo pasi ye toze komona ze fruit esclavagisme na makita mae masale maki ya makasi koleka na 1885 ko kabola mabele ya Afrika Angola na ba portugais Brazza soko Congo ya ngambo ya ba français ba anglais ba jui soko Afrique du Sud kuna Burkina Faso ndambo ba portugais ba jui ya bango eteni ba français ba jui ya bango eteni ba kaboli ba tie mondelo soko yaya na watikalaki na République démocratique ya Congo yo tikalaki neteni na ngambo ya mfwa bokomi batomi balé peuple mi balé ya bokeseni. Faut jouer laisser passer. Faut jouer tantôt visa. Moko abengami Congolais, moko abengami soko Brazzaville, mosusu abengami Angolais, mosusu abengami Congolais. Facilement balobi boma zairwa tikanyoka. Obosanike tozalaki eteni moko mokoloto mondelo signature na bango na 1885 nde kaboli. Oyo lobi boma zairwa tika nyoka mama leki na yo batata basi na yo banoko lokwa basomaki na eteni kuna ndelo eleki bokabwani ba effet woni ze ba effet cause l'homme blanc, cause ba religion importée, christianisme, islam, bouddhisme, cause ya souffrance ya l'homme noir. Tokokokate ko betele bango maboko, tokokokate ko betele bango maboko. Bangonde ba déstabiliser Moindo, bangonde ba bomi Moindo. Tango ya kimpafita tolomi na 1704 atei
abundi azongisa mbanza Congo. Banani batelemelie bayi catholique. Soko tokozonga mwa mokesima na 1665 na bataille d'Ambwila ya Vitankanga telemi. Antonio I. Bakati ye motu na trahison ya Kimolaza tala baindo. Bisika yonso toko kendeke baindo bazalaka be ba traître. Mpo ya nini kozanga spiritualité. Obatami na bonzambe ya bampaya molimo mabeze na kati na yo facilement soko ba ko proposer yo livrer biso ndeko na yo okondima yango avec facilité. Ne Molaza ndimi na pene ya Vitankanga tiye mbeli na mopanzi ya Vitankanga na champ de bataille ya kokwe e basango ye ba kati motu bakei na Luanda ko célébrer na yango messe wana Rwanda yo moindo elali mibu elenge mwasa telemi ya Kimpavita koluka kozongisa mbanza Congo o ezalaki baindo bakota te propriété privée ya Loposo Pembe elenge mwasa sangani na baninga na ebasi pe babandi koluka ko mobiliser babandi ko mona barua etango wana Loposo Pembe zeko ko monela barua donc bazé ba étiquette lolenge kaka sala lelo na ba président sokoze afin docile yonde roi ya malamu yondo kotosa yonde bakokumisa ya Kimpavita koti na démarche ya kososolisa bakonzi tala elenge mwasi na mobeko ya bakatholike bien sûr Lorenzo da Luca na Bernardo da Gallo Laurent de Lic na Bernard de Gallon bapesi toujours mobeko na moto moindo kenda buka nkoni moindo abandi na ino na kobete ya Kimpavita botala na mois de juillet bato bakenda mbanza Congo lelo etongami bandako etongami mwa mingi kasi tala malide ezali na mbanza Congo babeti elenge mwasi fimbo ya 22 elenge mwasi ya 22 ans fimbo butu mobimba lobaka kana baindo mayote ya kibango ezelokuta tokotika yo ya Kimpavita lobi mposo oyo nzoto oyo eze mwa putulu kasi maye ya motuya oyo eze kouta na kati baindo bakozwa bonsomi na bango bozeba sasa bozeba sali na nzambe te bozeba bomi bino bozeba bomi na bamboka na bino kuna sika bouti boze na leson ya kopesa baindo te tala na maloba iye batindi baindo babuka nkoni yambo bapelisa balobi tolingi totia moto lobaka ko sakolaki ezelokuta ya Kimpavita lobi boko mate na suka boko tumbande mosuni kasi molimo te e mwana oyo naze na ye na mokongo boze ko tumba na ye akozonga pona kozipola mayeboluki bobomba lelo na bino bandeko nanga baindo bino botia moto te na nkoni botika bango moko Loposo Pembe nde batumba ngai me baindo botau boyauli bolema bati moto le 2 juillet ya Kimpavita kalsine na mwana na mokongo epo ya kosepelisa yo na bozoba wana le 2 juillet bazoi yango date oyo yo bakopesa o bulletin na bozoba na yo ezala mokolo ya le 2 juillet mokolo ya réflexion mokolo ya kokanisa l'héroïne africaine elenge mwasi ya mibu tuku mibale na mibale akufi na liwa ya pasi moto bafunguleli ofikine le 2 juillet kenda kotia motu na kaneton alezema kuna nde mipende ya milangi endongwa pasi ya moto moindo eze kolala fumuki mbangwa ye mibituku misato na boloko asakola même pas ateya même pas baindo
en complicité na basango tango azalaka kate kisite batikalaki ko kangaya ta mokolo moko te. Bakangi Fumu Kimbangu 30 ans na boloko, le plus vieux prisonnier du monde. Mais lokola bayebi soko pe bazali si bongo réalité komisie le plus vieux prisonnier du monde à cause appel isusu ntina bakayeko bimisa Mandela moto asalaki 27 ans de prison. Bozeko sakana na 3 ans eleki likolo Fumu Kimbangu nani akobetaka lisolo na ye moto te et po balali sali susu ba indo ngo pongi lokola message ya Fumu Kimbangu esekwaki makasi mabele ya Afrika ba akeli église kimbangiste ba komokeli église kimbangiste na monsieur Pétillon papa diangenda ya bato ingeta zaki na elembo na ye représentation ya pouvoir spirituel ingeta mondela yebi azena ba mage yango amemaki na colonie scolaire na boma pour ça la lavage à cerveau. To yeyi bilembo eze komona to komi na table ronde bato bamoni mpasi eleki le 4 janvier 1959 na baindo balobi trop c'est trop match avec club Mikado kuna injustice Mikado équipe ya Sabena Mondele avec club ezalaki équipe ya bato yo kaka ndenge biso baindo tozalaka baye esika président Kasavu balingaki apesa meeting na ye na avant midi Mondele apekisi yango ntina nini po babangaki déjà ngruma ya meeting Iyembuta Lumumba apesaki na décembre le 27 décembre. Kita ebandi Congo ya Kimbangu lelo boko bimate lelo bokolala wate kombo na bino kokenda kotoka armée na maboko ya loposo pembe baindo bakufa lisusu batangisi makila oyo po un peu plus tard na le 30 juin 1960 bapesa Congo indépendance ezalaki hypothéqué indépendance ezalaki ya falsifié après soko 11 jours ya pamba sécession katangaise sécession kasaine na kuna Moïse Tshombe atikali na Katanga na ye eloko bato ba esperaki kozwa ba perdre. Mbuta Lumumba arrêté communiste alingaki a facilité ba soviétique koya na mboka ba koselie makambo e mokolo ba assassiner Mbuta Lumumba ba utiliser kaka ba indo koleka lisusu koloba la communiquer Mbuta Lumumba na ba mpolo ba sevadaki bakimaki na kasho ndesika ba villageois ba massacrer bango moto eko pesa communiqué wana moto moindo oyo ayebi Mbuta Lumumba premier ministre auti kozala massacre na lolenge onayebi atate lolenge na loba azwei courage ya koloba liboso ya bato Mbuta Lumumba ba villageois nde ba massacre ye Moïse Tshombe pour ça la sécession katangaise yango toyebisi bino soko zena molimo ya Yesu kati na yo soko zena molimo ya Mahomet ya Bouddha bako manipuler yo pe ko trahir okokoka kokoma te na suka ya idéologie pe na détermination na yango yonso bota la suite ya Moïse Tshombe ndenge ba assassinat ye bota la suka na ye moto ba utilizaka pour déstabiliser gouvernement ya Mbuta Lumumba bandi kolala Mobutu oyo azalaki président bolimbisi secrétaire
ya Mbuta Lumumba. Sima ya kosala oyo ya kosala ya kokotisa mwa moke trahison aye ko se ressaisir un peu plus tard. Politique ya retour à l'authenticité. Catholique ekoti na kati avec le cardinal Malula. Catholique toujours. Et uti banda na ya vitankanga catholique. Christianisme. Banda na Rwanzinga nkuu. Babundisi Mobutu politique à l'authenticité, babundisi yango na tango wana ndeko na biso Verkis kia mwanga na mateta aye kosala nzembo ayo na komitunaka nzambe na komitunaka loposo moindo euta wapi po moto atuna mituna oyo so parce que avivaka souffrance ya lolenge yonso na mokili. Bakisi na biso baindo bango bakondimaka te. Be bakisi na bango. Ba prophète na biso bato mwindo bango bakondimaka te. Bakei na Bible Yesu Kristo ye mondele. Adam na Eva ba mindele. Ba santu yonso ba mindele. Ba angelu banso ba mindele. Kasi tango ya diaburu satana batie moto moindo na maseke na mokila. Injustice ya boye uti wapi. Mbala moko Malula a excommunié ye. Cardinal Malula excommunié ye. Ba benganye en église catholique. Et ezalaki suivi na makambo ebele. Leloto épargné ba détail. Ba accident boni a salité. Oyo pe mokola ke kutana na bango. Ba ebisi ye. Soko koyaki te. Olinga ko kenda na nkufa. Omoni mokolo boy nangonga boy osalaka accident isika boy bango bayebaki yango lolenge kani ba utilisaki na ba force maléfique pona ko effacer ndeko na biso tata na biso Verkis kia mwanga na mateta. Catholique, christianisme. Soko banzembo wane yembamaki c'est que souffrance bandaki kala. Luambo yeko yemba nzembo pouvoir. Mikili miso bato mwindo monyororo na maboko. Mukili miso bato mwindo fongola na monoko bazeko kanga baindo kadena na monoko. Nako tuna kanzambe. Po ninyo sala biso poso moindo. Epa ina bango bana bazeko tanga na betelo ya kitoko. Ya malamu ya malonga. Epa ina biso. Bana bakufanda kana mabanga. Po batanga akosala misala ya soni po amifutela kelasi. Luambo ayembi nzembo wana 73-74 soko lelo souffrance tolobie bandi na tango ya président Kabila bana ya primaire batekaka po bamifutela etelo tolandaka pe banzembo kaka ya bipende te banzembo kaka ya batolo ya basi te. Po seri wana banzembo ezalaki ya ntina. Me bato ba préféré ngalula mipende ya milangi yango kaka mokili oyo ezeko accompagner moindo na tango azeko kanisa kosala révolution. Na tango moindo azeko kanisa kozwa conscience mokili wana. Bayembela maliro wisa solo engai na yo bato kaka bazeko linga mokili ezeko embela mwasi. Ezalaki na banzembo ya ntina oyo pikokai kopesa bato conscience. Toka mweto tsei nzembo na komituna ka bato mosusu bazeko tuna papa Verkis asali nzembo ngo mikolo. Nzembo wana papa Verkis asali eyemba mana pepe kale. Kimia balongo ezalesika jena mokila molimo. Et le feu maréchal Mobutu a ekobunga nzila a échoué na mission. Mpasi ekoti tokomi na 90 conférence nationale souveraine. Tobeta lisusu masolo ya mboka na biso. Kinzonzi eyei toloba makambo ya ntina. Bazoi motu ya conférence nationale souveraine batie catholique. Catholique.
boyebi ndenge suka na quai de poisson. Nzoka nde te bazali kosenga démocratie, ezalaki kaka moko ya balolenge bato bakofinga Mobutu facilement. Nzoka ezalaki lolenge ya koluka po bato nde ba caricature Mobutu facilement. Démocratie balukaki ezalaki ko manquer du respect na autorité. Souffrance wane persistait. Boyebi pillage en 91, boyebi simana yango. Soko ezalaki pona souffrance egite. Moïse Kabila azalaki na mandoki te, azalaki na armée inexpérimentée. Bandeko yonso ya Kanchachi bayebi, ya Kanseta, ya Sarma bayebi. Moïse Kabila koti. Bolimbisa tokendaka na mwa lombango, toko sala manaka ya parcours ya mokonzi moko émission mobimba to mekana ino ko sombitini ya makanisi na bino botala nini ebongwani. Soko ebongwani te, mpo nini ebongwani te. Moïse Kabila yei na 97 le 17 mai entré à Afdel. Loko la zaki n'école ya Mbuta Lumumba. Uta 1965 akima kota makina ye akenda na idéologie tangwa ye à s'impliquer. Boyebi boni ba politicien bo critika ye azanga ki stratégie. Il fallait zila. Bongo président Kadhafi azila ki tango molaya suka ki wapi. Moïse Kabila bayeyi ba defisa ye misolo et pas ya balu oyo ayebisi bango alobi na modefisi moto alukaka moto yambweze modefi mais bino ba defisi boyeyi veronga bozonga na ino na sala na yebike na kokokote mais sika kokoso kozala na koye pa ina bino pona ko defa misolo e ba jongi boyebi suite. Nzete na biso ya Équateur oto mona quand même pas que tozena ba bois vert tozena ba nzete mosusu oyo yebi yango to mona na yango te meuble wana ekoki sala mela yote e bongela bango de bato biso ba mbembe biso ba mbambe. Moïse Kabila lokwa baki nzete ko bimate ngamoko na kopona bamboka ye beli soko Allemagne premier producteur ya bois boyebi ba société bonye kangaki boyebi na États-Unis ba société bonye kangaki akimi mbango na bilanga ventre enfamé na point d'oreille libumu ya nzaleze na makutu te na kenda na lona peuple congolais alia soko akolia au moins akoyeba kokanisa pour déjà nzala ezeko lembisa cerveau ya bato accompagné na milangwa ezeko boma peuple congolais. Moïse Kabila lobi publicité ya masanga ya milangwa ekoleka lisusu te na sala bilanga peuple alia biso yonso tokota na mosala service national asali ba cantine populaire bilie ezeko tekama na moitié prix bato babosani que Moïse Kabila zé na embargo. Toujours basango catholique. Babandi ko kenda ko somba ba plein na ba station essence. Boyebi na tango ya Moïse ndenge carburant et posa ki problème. Moïse Kabila nyokwami bazé ko kenda na cantine populaire ko somba masango bongeli bato. Pona kopesa bangulu kopesa mabata biloko na bango bakumba na ba ferme batia na ba réserve na bango ezena mosala te yonso po bakotisa nzala bakotisa carence bato ba ayir Moïse Kabila. Catholique basango yonso boyebi yango koleka ngai boyebi yango koleka ngai.
Muse Kabila lokola zalaki ko bunda eki akomaki akomprenaki etumbeze pasi esengelaki na ya banda kola musa peuple na ye nuit jour azali kopesa bango rapport bapesaki injonction aye kopesa ngo na peuple bayaki ya signé contrat moko ebalani te elongobani te aye kolakisa yango peuple balobi moto oyo esengi to éliminer lelo lobi mosika Muse Kabila assassiné na ndako ya mosala mwana na ye ayingeli abandi kobunda boni bapesaki ye chance te elenge mobali ya 29 ans na immaturité politique yonso kasi elembo bakomaka président na hasard te eze na etelo moko to koki okenda kotanga balaki okobima président lobi eze elembo moto akobotamaka na yango na bomwana na ye na kozanga expérience na ye ndenge batakisaka ye abandi kosala aboyi mboke kabwana abengi RCD abengi MLC abengi bato yonso mettons autour d'une même table to solo la masolo ya mboka na manaka eleki na tunaki bino mpo nini bato yonso bakolobaka libanda soko bakoti na ibonga ya bokonzi bakosalaka eloko te mpo nini bato yonso bakolobaka libanda soko bakoti na ibonga ya bokonzi bakosalaka eloko te na 1+4 boyebi finance ezalaki na maboko ya nani boyebi sécurité ezalaki na maboko ya nani accord ya mbudi ezalaka signé na période nini baenseignant batikala kozwa makoki wana bafonctionnaire à l'état misolo emata mais boyebi boni bapoliticien wana balobaka libanda parcours ya Jean-Pierre Bemba aye a transformé Congo c'est lui le vrai nationaliste bozena ba déclaration na ye tango akomaka wana mokolo bato balingaki batia libanda makolo libanda ba marché ba fonctionnaire ba marché aprometaka nini oya kotia lokolo libanda makila na ye ekotanga na se mokolo alakisaki bino ki azete oyo azalaki koloba yamba fanda na ngwende ya bokonzi mpo nini epesa biso mayele te mpo nini efongola biso mémoire te président Kabila lokola fungulaka ouverture bato yonso baya communauté internationale wapi baya azalaki rwandais te na tango wana azalaki enfant docile elisumu na ye tango akei na nzela tata na ye atikaka contrat chinois tala lisumu na ye baluki ye na baloge na bango bazwe ye te babengisa ye na biloko na bango ya catholique aze libanda tala esika zwe makambo Belgique a telemi mpo ninyo kenda Chine mais toze pays indépendant toze libre ya ko s'engager yo lingola kisabatu yo yebite mokile tambola kana charte de l'impérialisme tala esika président Kabila kufeli et plus grave akei kotanga kombo ya bayoyo bakufa na ntina ya bana ya mboka. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Et le Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes les descendants de Yakim Pavita. Basitoki. Batali ndengenini Yakim Pavita. Atelemeraka bango. Catholique a tomboli kingo. Azende kuna. Descendants de Fumukimbango. Catholique a tomboli kingo. Azende kuna. Dembuta Lumumba. Impérialiste babita la makambo. De Muse Kabila balobita la makambo. Oyo esengi akenda lelo lobi mosika. Akenda lelo lobi mosika.
esika président Kabila akufeli. Botala parcours ya catholique esika touti te tokomi lelo 1665 na ya vita kanga bango bakati motu ba célébrer messe na Luanda. 2 juillet na ya kimpa vita bango ba catholique Bernardo de Gallo na Lorenzo da Luca bati moto. Toyeyi na Fumukimbangu na 1921 bango motu. Toyeyi na tango ya Mbuta Lumumba na 60 bango. Toyeyi na 74 na politique à retour à l'authenticité 72 à 74 Malula catholique. Toyeyi na 97 Musée Kabila catholique. Et lelo président de la République a pesi lisusu catholique avec expérience Senko kenda osala bons office catholique ba pesi mosala président de la République nda bengi bango alobi bo kenda bo solola tozena mposa mboka esangana peuple congolais nyokwami mingi nzale meka kosila moto ye bata kolia na nzala na naino tokomi wapi catholique c'est quoi tripoter akenda gauche à zonga droite et ezepe leçon binobo a tiré binobo tirer leçon que développement kobonga ya mboka oyo ezena maboko ya Fumukimbangu ba intellectuel bato ya mayele basali na nzambe soi-disant basangani utambula nini baze kokoka te kolongola mboka oyo République démocratique ya Congo na libulu esika baje souffrance ezeko persister tel lelo moto asalaka kasi azeko kokoka kolia te lipapa lokola la gomme o ezeko tekama 1200 francs peuple congolais fois bambisaka yango mbala mine mbala mitano telelo fufu ya diata ezeko tekama na mboka na biso bato yonso bakomi miyibi bato yonso bakomi miyibi tozena barrage à monene ya courant peuple congolais ze molili régie des eaux yebite kotila bato kisi na mai bato bamela mai ya bopeto peuple congolais somba motuka nzila ya kolekela yango ezete souffrance tolingaki lelo touta na ino na mwa bokala tozonga na bino na makanisi souffrance ebandi lelo mais tokoliki tango totalisi bomoni esike bandeli kasi po nini tozeye kokoka kolonga yango te po mitambo ezeye kokuba po politique ya mindele ezeye kokanga classe politique en otage pona ko déstabiliser bamboka ya Afrika tokoliki ya etandoze ngonga baze ko sala ngai sine penza kuna na miso sopiso epa ya bandeko baze na sima ya bo souffrir to kabwana to ko continuer masolo ye na poso ezeko ya na manaka isusu baindo bolamuka o ezentango ya Fumukimbangu matondo mingi tokutena bino na poso ezeko Molino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Molino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo quiero que te colobango
kaka e